Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Bon début de week-end à Brandino sur le journal pour le peuple en folie ngala nebi ki oza kebeli biso poste téléviseur na bino pour na kolanda journal na bino to fona masolo na assemblée nationale pour na ko signaler bino que ba journée scientifique Kinshasa et sécuritaire qui mokolo jeudi 18 juin consacré na accroissement ya ba recette ya l'état président et Ecofin et assemblée nationale honorable dit Guy Mafuta ndi aklotira ki mlulu oyo bolanda commentaire na ngelo ngona ritime pini. Ba journée scientifique oyo ezalaki consacré pour na accroissement ba recette ya l'état et silaki après 3 jours ya misala centré na stratégie performance pe réforme ya système ya mobilisation ba ressources publiques clôture na yango ezalaki assuré na président ya commission Ecofin ya assemblée nationale honorable Guy Mafuta Kabongo oyo asengi na ba parti nyonso ba transformer ba recommandation oyo emonani ya ba journée scientifique na ba action moko concrète na ba intervention na bango administrateur ya fédération de petites et moyennes entreprises du Congo Kopé Moko na Mukuse Suzanne Tumba ye alobelaki contribution na ye na nécessité ya réforme fiscale oyo ezali bongo ya malonga adapté na ba réalité ba opérateur économique pe ko souligner que PME ezali ko représenter 80% de l'activité économique nationale pe ezali ko évoluer majoritairement na informel pe ezali ko sala face de la pression fiscale oyo ezali jugé inadapté na lourdeur administrative pe na accès limité à ba financement a plaidé pour la simplification du système fiscal et mise en place de guichet unique et recouvrement oyo pour réduire la tracasserie administrative. Nangambo naye Fédération nationale des artisans petites et moyennes entreprises du Congo FENAPEC na Mokose nanzele ya président bango Jean-Pierre Mbuku Mbumba ba insista ki mingi na structuration ya secteur ya artisan PME pe asengi na meilleure organisation ya tissu pour na entrepreneurial pe le sous catégorisation ya ezala clair pour na entreprise nyonso selon taille pe capital na bango misala oyo etiaki na évidence ba axe ebele pour na amélioration ya ba recette publique local la renforcement ya recouvrement fiscal élargissement ya assiette lutte contre ba fuite nyonso ba recette valorisation ba ressources naturelles ba intervenant nyonso ba sepela ki na gestion moko rigoureuse pe scientifique pe efficace ya ba finance publique na maloba na ye ya clôture Guy Mafuta Kabongo asengi na gouvernement a accéléré mise en œuvre ya ba recommandation oyo ebimi pe asengi na assemblée nationale a renforcé contrôle na ye pour na exécution ya budget pe ba régie financière pour na ko améliorer durablement mobilisation ba recettes publiques ba conclusion et bengami ko servir na feuille de route pour na ba réforme structurelle pe concrète na service ya performance pe le sous économique financière ya République démocratique du Congo. Pela ngambo ya primature bosengeli kosimba que premier ministre Judith Suminwa a présidé qui mercredi 17 juin na réunion ya comité ya conjoncture économique consacré na évaluation ya situation macroéconomique ya mboka bola dans reportage na ngelongo na Nathalie Kaila. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé qui mercredi 17 juin 2026 na primature réunion ya comité ya conjoncture économique qui consacré na évaluation ya situation macroéconomique ya mboka pe suivi ba finance publique pe examen ba enjeux émergents mingi penza riposte contre épidémie ya Ebola autour ya chef ya gouvernement ba membre ya CCE bango ba pasaki en revue ba principaux indicateurs économiques na contexte moko marqué na volonté ya exécutif ya ko préserver stabilité macroéconomique et pouvoir d'achat ya population na suka réunion ministre ya finance de Fwamba Likunde Libotai oyo asalaki état ya conjoncture économique globalement favorable caractérisé na stabilité ya franc congolais pe inflation ezali maîtrisée
alobi ba passer en revue situation en conjoncture économique oyo et monnaie stable pe ezali ko se renforcer mingi grâce na stabilité ya monnaie balobi la ki pe inflation oyo ezali ko se situer na niveau moko ya satisfaction inférieure na cible fixée na Banque centrale du Congo. Pe yango eza na seb objectif ezala ki arrêté na cadre ya programme formel conclu et longo na Fonds monétaire international. Ministre ya finance a talisipe que gouvernement azali ko examiner ba niveau ya mobilisation ba recette pe exécution ba dépenses publiques a talisipe ba effort ya malonga ezali ko permettre ko réduire ba perspective ya déficit budgétaire. Zokande objectif ya déficit budgétaire inférieur 5500 milliards ba francs congolais yango ezala ki défini gouvernement azali kosala ba effort ya malonga pour na ko contenir déficit oyo ekoki komemama na 1200 milliards de francs congolais ndenge dudu famba atalisi selon yeba performance oyo ezali bongo na mise en œuvre ya premier pilier ya programme d'action ya gouvernement oyo ezali koluka kobatela la pouvoir d'achat ba ménage grâce na gestion monko ya malonga ya conjoncture économique na impulsion ya premier ministre Jeudi soumis na toluka ba orientation et pesamaki na membre ya gouvernement pe na Banque centrale du Congo pour na ko renforcer davantage coordination ya politique économique pe ko consolider ba acquis oyo ezali enregistré. Comité ya conjoncture économique ba se penchaki pe na situation ya épidémie ya Ebola na tina wana ministre ya finance a rassuré opinion publique engagement ya gouvernement ezali komonana pour na ba urgence sanitaire oyo exécutif a été déjà 50 millions de dollars américains pour na financer plan national ya riposte ya Ebola na nzela ya ministère ya santé. Le gouvernement a financé déjà na hauteur ya 50 millions de dollars américains pour na plan ya riposte oyo pe ba kolande la mobilisation ba ressources nécessaires pour na faire face na situation oyo ya Ebola. Na souka ba abordaki ba réforme monétaire oyo ezali envisagé na Banque centrale du Congo lokola oyo ezali destiné pour na ko renforcer utilisation ya franc congolais na ba transaction économique nyonso. Dudu Fwamba telisi ke ba réflexion et kokoba entre gouvernement na institut de mission pour na ko garantir mise en œuvre efficiente ya ba réforme nyonso na respect ya indépendance ya Banque centrale du Congo pe ya mandat na ye ya kobatela la stabilité ya ba prix. Vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a salaki activité ya ndenge na ndenge toujours na province ya Sankuru pour l'andabadete na ngolongo na Fabrice Lundombi Pertima Pinde. Vice-premier ministre, ministre économie nationale, Daniel Mukoko Samba a kobaki mission économique na la province ya Sankuru, a komaki mercredi 17 juin na aérodrome ya Tchumbe, na territoire ya Lubefu et Paiwapi entamaki nouvelle étape ya tournée na ye, oyo ezali placé na signe ya développement local pe écoute sa communauté. Première étape, ya visite na ye pont Lotembo, infrastructure stratégique oyo ezali kosangisa ba localité ya Wembo Nyama pe ya Tchumbe. Visite oyo et permettre na économiste national aye bana ko évaluer état ya axe essentiel oyo na mobilité ya population pe na ba échange économique na ba territoire ya Katakokombe pe Lubefu. Na Wembo Nyama, Daniel Mukoko Samba abetaki masolo na notabilité locale, ba représentant ya Fédération des entreprises du Congo, société civile pe corps académique. Ba discussion na bango balobela ki ba priorité ya développement, ba attente ya ba communauté pe ba perspective ya relance économique na partie oyo ya mboka. Tourner na ye ekobaki na Onaloa et Paiwapi et connaître non ya Lumumba ville na territoire ya Katakokombe. Terre natale ya héros national Patrice Emery Lumumba. Vice-premier ministre a visité ki monument oyo etongami na mémoire ya père ya indépendance pe maison historique. Liboso ya population Daniel Mukoko Samba a talisi importance ya ko préserver mémoire nationale pe ya ko valoriser patrimoine historique ya mboka. A souligné que Lumumba ville ezali bongo symbole moko ya makasi ya histoire ya République démocratique du Congo pe esika oyo ebengami ba visiteur baya ebele koya kotala pona ko honorer mémoire ya Patrice Emery Lumumba. Visite oyo ezwami na cadre ya mission gouvernementale oyo ezali ko viser ko rapprocher action publique pe ba communauté locale pona ko soutenir ka développement économique ya ba territoire. Vice-premier ministre akobaki tourner na ye jeudi 18 juin 2026 na territoire ya Lubefu avant akende na Lusambo, chef-lieu de la province ya Sanko. Pena ngambo mosusu bosengeli kosimba ki honorable Maotweni Eli ya commune ya Selimbau akindaki déjà proposé première pierre na ye pona kotonga pont ya rivière Kalamu na quartier Ngafani Bolata.
misala malamu ezanga kate kobota mbuma na yango nzete na nzete ayebanaka na mbuma na ye. Honorable Maotwene Papa Selembao du les responsables azali kokoba se kokoba kosunga bana komini ya Selembao baiba pesaki confiance baiba tindaki ye na assemblée provinciale boyoka na sima ya kokire rivière Kalamu bisika na bisika. Honorable Maotwene azali tango nyonso na souci ya komona bien-être ya bana komini ya Selembao akitaki ye moko en personne awa toza na quartier babengi Ngafani po na poser première pierre na kotonga pont oyo ekozala likolo ya rivière Kalamu po na relier sud ya Selembao pe ouest ya Selembao afin que population akatisaka na ndenge ya kitoko. Honorable Maotwene leader ya commune ya Selembao Papa Selembao azalaki accompagné na ba base na ya parti politique Alliance des Congolais progressistes de autorité morale Jean-Tiningo Bilambaka oyo honorable Maotwene azali pe cadre monene kuna bangonde ba accompagner qui est sur place tango akomaki esengo ezalaki makasi même ya population environnante ba tondi samaki ne sengo komona ke tango nyonso molobeli na bango azana souci na bango. Honorable Maotwene alekaki pe aposaki première pierre pomoko ya plus de 13 mètres et kotongama awa pona kosunga population bazala na esengo ba vivre na kimia ndenge ye moko molobeli ya bana Selembao du les responsables honorable Maotwene alimboli lelo tojaki malamu ya poser première pierre pona botongi ya pont pona rivière Kalamu sima kokire 6 km ya rivière Kalamu année passée bandana kimvui diti na long clair to monaki ke population na biso so imbule beti bazali na difficulté à retraverser surtout bana classe de barozela timbule kosila tamsi mukolombe aki classe te to monaki eza malamu te musato sala ki ekomela kola ngambo pona biso na mukie toza nango to libino no to kotika population ko te ko souffrir boité debo moni biso lelo to ye ko poser première pierre pour musala ya construction ya pont ya longueur à 13 mètres et largeur ya 1 mètre demi banda et tozo profiter de l'occasion oyo ko senga na gouvernement central la provincial ba ko repenser na babita na biso ya el oyo ko tongela ba mille de berge ndenge tongama na stade côté na Kalamu côté ya stade Tata Raphaël et ko sala mutu ya malamu pour la population oyo loko la lobby to kenaki match ni na Portugal oyo nyoko la ba payer belé to profiter de l'occasion oyo na esengo toza nango na ambiance toza nango président Fachi au kanza population à Selembao otongela biso ba miro ebongi po bato yo ba ko vivre paisiblement et sikala bango et puis Selembao ko développer boko ni makina Selembao de toza botaka kana nzela moko 24 novembre à part yango to ana nzela musuti mais au moins na ba commune mususu fi ba axe secondaire bato tongela bango lisumu ni biso sala. Voilà autre osenga yangwana bosimba pe boyeba ke esengo ezali makasi na bana ya Selembao pamba te pont oyo ya 13 mètres ya longueur et correlié sud na ouest ya commune ya Selembao awa na quartier Ngafani esengo ezali makasi population azali ko beta tolo tango nyonso pe alobi soki honorable Maotwene te nani lisusu azali te kaka ye moko. Pena ngambo ya éducation musengeli kosimba ke congolais moko ya diaspora ya mboka ya France na kombo ya Brandon a visité ki complexe scolaire Mama Pemba bona. Bijou oyo honorable Nerombungu Fambanga moyo initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba atongeli bana ya commune ya Kisenso ya Moamba ya ville ya Kinshasa pe ya RDC Mobimba ezali ko benda bato bisika na bisika oyo bazali koyoka sango koya ko visiter bijou oyo honorable Nerombungu ateli bilenge pona formation moko ya qualité pona tina na bango ndeko ya diaspora Brandon autaki mikili ya poto ayokaki sango pe alingaki kolekisa yango ndenge wana te ayaki kosala visite guidée awa na complexe scolaire Mama Pemba. Honorable Nerombungu ye moko initiateur na yango nde agidaki ye pona kotalisa ye ba bureau nyonso kobanda na ya promoteur ya cordon atalaki biloko na biloko ndenge nini complexe scolaire Mama Pemba ezali ko fonctionner asukaki wana te
akendaki tina ba atelier pour na kotala ndenge nini formation pratique ezali kopesama awa na bana ya République démocratique du Congo en général pe ya ville ya Kinshasa en particulier na nzela ya complexe scolaire Mama Pemba atali ba matériel asepeli makasi pe alobi ezali kaka ndenge moko na poto kuna na mboka France et pa iwapiye auti. Boyendeko Brandon azali vraiment impressionné na mosala oyo honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba asali pona encadrement ya bilenge ya République démocratique du Congo biloko ya boye esengeli ozala kaka honorable Nerombungu mfumabanga moyo pona kosala yango. Boyendeko Brandon ya France asepeli pe encourager honorable Nerombungu akoba kaka encadrement ya bilenge ezali eloko moko malamu. Du grand art, j'ai envie de dire. Un très grand travail, un très grand investissement. On voit qu'il y a de l'amour, il y a de la passion qui a été mise pour faire cette école. On voit qu'il y a des moyens qui ont été mis, mais surtout de la détermination. Parce que pour en arriver à un résultat pareil, il faut avoir énormément de détermination. On voit que la personne aime les travailleurs qu'il emploie, qu'il aime les élèves qui ont investi son école. On voit vraiment que Papa Nerombungu est un homme qui a de l'amour pour son peuple, de l'amour pour sa communauté et qui a de l'amour pour sa patrie et qui fait partie de ces politiciens congolais qui ont décidé d'œuvrer au bien de la population congolaise. Donc moi j'en suis fier, je suis très fier d'être son neveu et d'aujourd'hui d'être témoin de ce qu'il a pu accomplir. Donc voilà, c'est très important pour moi. C'est très important pour moi, moi-même étant d'origine congolaise, de voir que parmi les miens, dans mon peuple, et parmi nos anciens, il y a des hommes qui contribuent au développement du pays. Donc, il faut faire ces choses-là. Pena couloir ya fait des sociétés bosengeli kosimba kena o etali banze la population ya ngambu ya Kingabwa azali konyo kama na ndenge ya kosakana te bolanda. Awa toza na commune ya Limete, précisément na quartier Kingabwa. Banzela awa ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Boyoka commune ya Limete ezali na avenue monene oyo babengi Kulumba na quartier Kingabwa. Avenue Kulumba oyo ezali avenue moko très fréquenté bana nyonso ya côté oyo na Kingabwa balekaka na nzela oyo mituka bakumbi moto ezali pe na population vraiment ebele. Kasi bino moko botala etana yango lelo ezali malamu te. Meme batu ya makolo oyo balekaka na avenue Kulumba bazangi ndenge ya koleka ndenge kaka bozali komona esika ya kotia likolo ezali te poto na poto. Meme bawewa awa bazali komona pasi kaka soki osali moindre erreur okwei babeleli yo kabasele bilamba nyonso ebebi okokende mosala to esika mosusu ndenge nini. Population ya quartier Kingabwa na commune ya Limete bazali komilela tango nyonso pe bazali kotuna nani nde akobongisela bango avenue Kulumba. Ezali kaka avenue Kulumba te baveni ebele to baveni ya minene na quartier Kingabwa na commune ya Limete oyo nyonso ezalaka fréquenté ezali na yango ya kobeba. Population azali kaka obligé ya kotia makolo na poto ezala olati sapatu ezali ya kobeba ozali kokende mosala poto etondio na makolo ndeti kaka outi koyiba kasi ozali kobima pona okende kosala. Bana ya Kingabwa na commune ya Limete bazali kolela babeleli ba autorité ya mboka botala nanu situation na bango pamba te bavenu nyonso ya minene oyo yango nde permetaka bango bisika bazali babimati na route principale ya poids lourd pona kokende bisika na bisika. Kasi soki ezali kodemere kaka ya kobeba ekozala malamu te mituka ezokota na ndenge elongobani te bamoto koloba te bongo population atambolaka makolo moyen vraiment ezali te. Kolela ya bana Kingabwa to banzike ekoyokana na matoi ya ba autorité pona kosala quelque chose enfin que banzela oyo ebonga. Kaka na fait des sociétés bosimba ke bana ya commune ya Kisenso kuna bazali na problème makasi na likambo etali mai ya régie des eaux na ba quartier ebele kuna bolanda. Population ya quartier Ngandajika kuna na commune ya Kisenso bazali konyokama na problème ya mai chaque jour ba koma kosomba mai ya kosomba
bosengeli kosimba que prix ya mai ezali fixé par bidon. Likambo ezali kopesa pasi ezali que mai yango bazali kosomba yango na ba forage. Yango wana ezali provoquer ba malade belé surtout epai ya bana mike. Natina yango population ya quartier Ngandajika bazangaki malobati. Biso na lisenso toza na pasi ya mai bakasi. Soki bakosu na biso basi la biso bela ba pompi na ba veni ata 4 ata 5 euros et biso po boitala pesi ka mort. To atende to zoni okama. Population ya quartier Ngandajika basengi na gouvernement akota likambo na bango parce que likambo ya boye en pleine capitale ezali kopesa pasi. Yango wana baleli na micro info lingala basengi na autorité ya mboka bakota likambo na bango. L'état akota likambo ya quartier Ngandajika sinote mawa mingi. Compagnie africaine d'aviation CA na mukuse bafongoli déjà bavol na bango ya Kinshasa Bunya. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya. Bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. Ya religion bosengeli kosimba que centre évangélique la parole éternelle à Borne et Bondal na Bokambami. Ya révérend pasteur Kalika Sinda Bazalik organisé du 16 au 28 juin na siège église na Bango conférence Nene dénommée Joins la main de la compassion Bolata. Joins la main de compassion arrive. Joins la main de compassion Ezoya. Joins la main de compassion está vindo. Hello somebody, GMC is coming. Joins la main de compassion ikona kuya. Gonge kokiye oyo vraiment zali tango ya bana na Nzambe. Centre évangélique La Parole Éternelle La Borne Bandalungwa na Bokambemi ya révérend pasteur Kalika Senda babengi sibino na milulu minene oyo babengi yango Joins la main de compassion JMC en sigle bana na Nzambe. Joins la main de compassion ezali moment kitoko oyo bana na Nzambe basanganaka pona koyoka liloba na Nzambe kobondela pe kogumba melakolo. En tout cas, il y a 2026 oyo ezali nde somo po mama na likambo nango ezali la saison de l'élargissement et pa iwapi basali na Nzambe ya nguya bako défilé pona kote ya liloba na bomoi tozali bongo na pasteur Bernard Fwamba ya Mirek Lubumbashi toza na docteur Daniel Kawata ya Omoneri PPISG toza na pasteur Joseph Bondo ya la Borne Ipen toza na apôtre Roland Dalo ya Philadelphie pasteur Gislain Lukunku ya Belgique pe hot ya Milulu ye moko pasteur Kalika Senda bokanisi esili non JMC ekobanda mardi 7 juin kino mardi 23 juin kuna na temple ya la parole éternelle oyo ezwami na avenue Kisangani numéro 52 13 référence virage à Solongo na commune ya Bandalungwa et bongo mokolo ya mercredi 24 juin kino vendredi 26 juin mama nangaye bakozala na mobange na campagne d'évangélisation kuna na stade Vélodrome nyonso ekobanda kosalema na ngonga ya 16h30 botu nanga nini clôture ya JMC ekosalema na mobange na kiliti ya action de grâce mokolo ya dimanche 28 juin kuna na temple ya la parole éternelle na commune ya Bandalungwa boya ebele po ezalaka moment kitoko oyo kolo amimonisamaka soki oyaki kao okobima oke po kolo azalaka vraiment au rendez-vous ngai na kozala yope kozanga te tika na yebisa yo sekele la prière change les cours de l'histoire.
Kaka la religion Bosimba qui 5e église du Christ scientiste Kinshasa bazali organisé journée conférencier moko télévisé mokolo ya samedi le 20 juin na ngonga ya 16h10 na Univers Télévision Bola. Bana Congo boyo kilange loko oyo 5e église du Christ scientiste Kinshasa ba invité bino ya kolanda en direct na Univers Télévision conférence monene oyo ba bongisi pona bino epai wapi thème to mama na likambo nango ezali la science chrétienne la loi du bien pour tous epai wapi toko zala na le conférencier Roger Glopo ya Togo ye azali bongo praticien professeur de sciences chrétiennes membre du conseil de conférence de la première église du Christ scientiste Bobengami bino nyonso mokolo ya samedi 20 juin 2026 na ngonga ya 16h10 kino 17h40 na Univers Télévision nyonso ekosalema en direct po esunga bino po poser ba question na bino ndenge bolingi pe bozwa biyano nango pamba te le conférencier Roger Glopo azali vraiment makasi na oyo etali bongo science chrétienne. Cadre spécial paix à classe pour la organisation de différentes cérémonies na bino ezali bongo le précieux hôtel voilà. Kinshasa ah oui bonta le loko engenge si tsangu yango yo le précieux hôtel bon mais ça n'a désormais na combo le cadre oyo le précieux hôtel cadre paradisiaque netika kesika banjelu bakitaka kitoko nenenge bakisa lumière pe beauté moko kutu okoko confondre nango na beauté pe sointeté maison blanche des États-Unis dégajaka po bolanga oyo wapi pardon zwa salle de fête pour na ba mariage de rêve religieux to coutumier awezo makambo ya libre mate kofele te avec le précieux hôtel histoire ndeti kalaka osalisi mariage awa batu bakanisi osali yango na Champs-Élysées nzoka kaka na Kinshasa wa décoration salle ekuma na ndenge ya defate esale makaselo ngula bino nyonso awa classe de classe bakisa noblesse climatisation na kati bondimelanga Canada ekosa urekendaka te mobange na groupe eza na poète olingo osalisa anniversaire ya très bonne qualité tope cérémonie moko bolingi etikala inoubliable conférence to réunion cadre idéal yango yo le précieux hôtel zwa bachofandise bacouvert bavere na basiete mokwake jeu de lumière bakisa ndule konono na konono bokanisi esili awa siko bozozo bachambre matela mosuni nyekese neti dusar ya mpose jacuzzi na pointe pour na bamarie boza na droit nango après cérémonie même pour na bino bana mikili bokoki kozwa baséjour awa différence de poto eza te bachambre moderne ezala libanda na bacouloir neti esika babongiseli président Faci aleka restaurant mokwake bakisa lougement pour na collection ba meilleur moment entre amis kasi otuni na l'impression tel eza wabie yoka boulevard Lumumba arrêt ya batwa entre Petro Congo kaka na ebandeli wana okomona panneau lumineux bien mentionné le précieux hôtel avenue Mobutu numéro 3 commune ya Masina oza mobimbadi le précieux hôtel luxe pe elekaka boye te confort makasi boye bolembeseke nyonso oyo kaka mpona kosepelisa bacongolais vous êtes le meilleur on n'aime pas les pays comme ça. Protivap ezali poto kitoko pona banda microbe ko komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos collègues. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa.
Merci pour la confiance et fidélité au Bozarakanango na journal Nabino comme il souka ceux qui vont s'appeler qui n'ont pas fait merci na Igor Tingwazala qui bongo la cime caméra monteur Jessima Makepaya Fabrice Lundombi na peuple na peuple zaka supervisé par Naimoko héritier Mapine ngami tout un kozali koya au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA azana sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino.